Bonjour Bandeko Balandia Chronique du Net TV, surtout Gilmas Music Channel, place nini na lobelaka makambo etali spécialement kaka musique. Bandeko, après sortie médiatique Héritier Watanabe Toto ya Tembe Gogan na B1 Music, Héritier Watanabe azana avana kota nazo kota na makambo ngo, mais Héritier Watanabe aza na concert double date na Kisangani, azape na double date na Isiro. Lelo toyoki ndenge aza kukumisa, aza féliciter force savoir faire ya Fally Ipupa pona makambo ya stade. Ba Gaulois balamuki, ba Gaulois bazo sala ba émission, ba commentaire beboko lobakete pardon, kolobete Héritier Watanabe aza sans esprit, awi koloba bongo te, basomba ye akomi communicateur ya Fally. Bandeko ba Gaulois, le temps ya babilobela essaie changer. Héritier aza na esprit mususu ya muziki, ndenge azokumbela muziki na ye na ndenge bino bozo kumbela muziki différence muyena. Azan album ya sika, donc ezobima album ya groupe comme nango l'évangile, donc groupe ba musique ba évangéliste, donc za la évangile selo mutu na mutu, selo mishka, selo Héritier, selo ba misusu wana, donc évangile selo mutu na mutu. Album wana toza sûr que kozala bien po toza déjà une expérience ya Héritier Watanabe côté banzembu, côté ba album ezo raté te 3 albums à succès na banzembu ya succès. Donc espérons que évangile ekoya na makambo nango ekolobisa monde lisusu ndenge carrière d'honneur lobisa batu banini ba miange mi demo lobisa batu ba retirada ba album wana, donc eyaki na makambo nango. Alors lelo makambo eza ko leka na réseaux sociaux eza esprit ya Gogan oyo ba Gaulois baza kokoka ko comprendre te. Bango bakanisa ki Tembe ya Héritier eza koboya ka makambo. Héritier aza moto na Tembe atie Tembe pona kondima savoir faire ya Fally Ipupa. Andimi ndenge Fally Ipupa a osé kobeta U Arena, a osé kobeta Stade de France, et puis ba billet donc eza sold out. Lelo makelele ba Gaulois ekoki jamais ko stopper Fally abeta concert. Makelele ba Gaulois eko stopper Héritier Watanabe asala makambo na yete. Bandeko ba Gaulois olia koloba Héritier soki bokomi ko s'attaquer na Héritier na lingi na mitu na nanu ngamoko adversaire na bino azanani, parce que boke pa Fally bozo kokate wera beti bino. Héritier ska bokomi ko s'attaquer na Héritier, soto babobani bokomi ko s'attaquer na Héritier na kopesa bino kaka histoire ya muke. Depuis que Héritier asala carrière solo na ye, carrière solo, Héritier azana 3 albums. Na kati ya 3 albums wana, eza 3 albums récits avec des chansons à succès. Ba trophée aza ko zuape na album na aza tamso déjà na niveau ya 3 trophées oyo Héritier ko zala nango na 3 albums. Faire azana à peu près 7 albums, 8 albums. Ba album eza ko leka inaperçu. Ba album eza na qualité penzate. Nde bozo sale la concurrence vraiment bolingi bo s'attaquer na Héritier. Héritier azana ba nombre à concert ebele koleka fere. Héritier abeti alingaki abeta Olympia, kota Olympia. Héritier abeti la scène. Héritier abeti Dôme de Paris. 3 places ya minene na poto. Héritier abeta soki na Lyon. Héritier abeti na Espagne. Héritier azobeta ba concert bandeko. Bino boza ko s'attaquer na n'importe qui. Bo banda pe ko lakisa ba preuve ya savoir faire ya faire kola. Nani mutu aza ko benga faire? Nani mutu aza ko connecter faire? Musique eza ko beta, il faut ba yoka yo batala pe ba qualité ya musique na yo. Faire akomi mutu akoloba loba. Bokomi lokola bambwa ya makelele, me basu akate. Ba Gaulois nani mutu aza ko mema bino na terrain oboko kokate. Héritier aza sous mutu na bi aza na niveau na bino te. Faire alekaki Héritier il y a 4 ans. Mais ba 4 ans oyo ti koleka
nani héritier aza supérieur ya Fere Gola. Lelo makambo ezomonana. Soki Fere aza vraiment motu oyo aza bozo benga adversaire ya Fali. Bandeko botika ko s'éparpiller. Botika ko s'éparpiller. Bo attaquer Fali bola kisake boza ba adversaire na ye. Lelo bokomi ko kima Fali parce que boza incapable à kobeta Ovo Arena. Bozo kima Fali parce que boza incapable à kobeta nini You Arena. Bozo kima Fali parce que boza incapable à kobeta Accor Arena. Bozo kima Fali pona no bokomi na niveau ya Stade de France te. Ezana mutu atina kinga différence entre Accor Arena na You Arena. Eza ba place différent. Accor Arena eza Bercy. Soki oyebite soko olanda émission Accor Arena eza Bercy. Alors bandeko na ngai soki Fali aza ko malmené bagoloa boza lisusu na moyen ya ko se défendre te yango bokende komi sopa epa ya Wera na Wera bozwa ki discipline moko oyo bokotika la kobosa na te bokomi ko kita lisusu epa ya héritier asi yebisa bino déjà akokipe bino te héritier aza koloba bola kisa miziki bobeta miziki bosala comparaison eloko héritier aza kosenga yango wana bino na soki 15 ya carrière solo ya Fere depuis 2006 soki 2006 ti lelo 19 ya carrière solo boza na album moko ya groupe na 19 ans ya carrière solo ya Fere aza na album ya groupe moko botali côté mususu ya Héritier Watanabe avec soki 10 ans ya carrière na ye aza déjà na album moko ya groupe. Bota la différence. Bandeko, on ne fait pas la différence avec tout le monde. Certes, Fere azalaki makasi, mais Fere a chité, Fere a chité. Lelo mupepe e komi ya Héritier Watanabe. Parce que nampo na kokende pona ko sala ba comparaison pamba te, Fali azali susu na ligue ya ba comparaison te. Pour mutu se comparer na Fali, il faut abeta stade même année, il faut abeta You Arena, donc ou obeti You Arena, obeti Accor Arena, obeti Ovo Arena, obeti pe ING Arena na 3 semaines, poto ndimayo. Mais sans cela, oza elo côté, oza sala elo côté. Na génération oya kilelo, Fali Ipupa a komi hors gamme, a komi hors game, a koki kozala suko comparer te. Lelo comparaison ya Fere po atikali ye moko koyenga. Un musicien sans vision, un musicien sans projet. Héritier sikaza ko lakisa batu ndenge babetaka musique na génération na bango. Héritier asi abeti ndenge na lobaki na ba Espagne, abeti na ba Grèce, abeti na France déjà si abeti. Fere yo pe la kisa ke oza mobali parce que bino nyonso bozo beta na poto bozo tondisa. Fere soko oza mobali beta pe na kini beta na nini na barotana beta totala yo na ane oyo parce que Héritier beta ki yo pe beta Héritier zo sala déjà tourner na Kisangani azoke na ba yo pe sala tourner. Pourquoi Fere ba sollicita kayete? Un musicien baza ko solliciter te aza musicien à lambo. Fere soki baza ko solliciter yo te oza musicien na ya valeur te. Makelele boza ko tia pona Héritier e komema bino epai moko te. Makelele boza ko tia pona Héritier si al sota ba niveau aza na niveau mususu. Lelo Héritier akoma na groupe ya ba vainqueur, akoma na classe ya ba élite. Donc esika kuna bozo mona Wera Son, Koffi Olomide, Fali Ipupa, Héritier bango bakomi ba eli na mboka na biso côté musique. À part bango Fere ko mekana yote oza lisusu na niveau te basili si yo Fere oza lisusu na place te place na yo zalaki na tango zalaki ko meka ko bundisa Fali mais lelo Fali asota ba niveau akoma na niveau mususu. Fere mutu ya ko solliciter yo azate. Awa bazolo boku kende ko beta Adidas soki You Arena bandeko nazoya na émission wana nakoya nango kala mingi te nako prouver na bino ke eza impossible ata soki basali akotondisa te amweki akata omweki akata ngamtu na bino Gilmas makambo eza koya